masolo mikolo babi ne zappe pas bozala wana Congo ya sika ndenge tolobaka na langila bakitisela soki e commando de bord ya Mai Kalambai bakoki kolemba échangeur ya ngolo veut dire même na ndako soki bakite komi ya kala bako changer bachacho ya sika tenda to changer masolo to bongoli masolo Congo ya sika Congo Congo ya sika ba idéologie ya sika ba artiste pe ya sika tenda Congo ya sika www.com. Désormais, Hollanda, Dani Image na Calvi la Queen na Congo ya sika www Congo ya sika makambo 100 mois. Ezaya ko beba ngala kwele longona Dani Image de best toujours un système ya lumière tolobi avec Congo ya sika on est là. Charlie Adja à l'artiste, come on. Record du monde, allez bobo la collectionne. Pour l'équipe ils sont à Kala, ils sont dans l'équipe de la Sika. Et you j'ai mon moana. Moana Sika. Yeke et quel photo. La rose babi. Restez loin en France, c'est pas. Moana Sika. Moana Sika. À tout milieu la et même moi tout cas Claudia la barcation. Jaël la hollandaise. Kitenge Kibushi, la perle noire et Birio. Mironso Makasi, Yanier, Boka, Maurice Premier. Yassika, Blaise Rally, café noir de la Norvège. Blaise Rally, café noir de la Norvège. Blaise Rally, café noir de la Norvège. Je découvre le jeune patron, David. Tiens au cigare, Picho Patio, Osimba Congo ya sika, sika na masolo. Chou de mambo les stratèges. Au nom c'est du Mbappé, 007. C'est pas tout le monde on a fait l'ante. Les présidents, tout Dieu Sherigan, Bengouli et Tadjasuka. Yves Bouy avec grand journaliste. Serbo Mawana les Finlandais. Monté, Maïguet, Mongier. Patio, Osimba Congo ya sika, sika na masolo. Chou de mambo les stratèges. Au nom c'est du Mbappé, 007. C'est pas tout le monde on a fait l'ante. Les présidents, tout Dieu Sherigan, Bengouli et Tadjasuka. Yves Bouy avec grand journaliste. Serbo Mawana les Finlandais. Monté, Maïguet, Mongier. Landa Fiber à Stockholm. Papaga, c'est moi qui m'en a Finlande en Colo. Casquito le jeune patron. On sait pas Congo ya sika. Y'a des grands boss, Boris Premier. Allez couper. Allez couper. Ngai la puissance Victoria na bimeli bino lelo. Nazo la Sabino site na biso oyo bokokota. Okomi kaka www.congoyasika.net. Wana eza site ya le boss Maurice Premier. Wana zo simba masolo nyonso en Norvège. Na Scandinavie nyonso bayebi ye. Ok na Suède, ok wapi. Eza kaka le boss Maurice Premier. Ah juste na yena masolo ya sika. Tunanga nini? Masolo yango eza nini? Masolo wana eza pona conteneur. Eza masolo ya conteneur. Sikoyo nga nazo benga le boss Maurice Premier aya ko expliquer biso masolo wana ezokende ndenge nini. Na biso boss na nga moko boss Maurice Premier azabe na boss ya biso nyonso ya Congo ya sika.net. Na bengi vient na biso yaka sikoyo obetela biso masolo soki ezokende ndenge nini. Bonio. Oh, merci. Bande konangai Congo ya sika suka na masolo. Congo ya sika suka na masolo. Ndenge na esa bino kaka ayo za masolo ya da.
est-ce que basite wana elobelaka bino nini ememelaka bino nini lelo oyo Congo ya Sika eyeli bino vraiment eyeli bino grand masolo oyo tobenga yango conteneur pour tous. La grande dame déjà va confirmer yo première vidéo na tozwi masolo na ndenge aliseki te vraiment basentiment na neni mpo babengi monde entier kaka batali yo ndenge baessence ndenge yambaki surtout na kati ya Scandinavie awa na Norvège avant tobeta masolo na biso sentiment na ezalaki nini? Vraiment naza kosepela mingi naza kosepela makasi komona vraiment vie na biso ndenge yaki awa nazaki vraiment kosepela ti lelo nazaka ya kosepela aussi bacoup de fil là vraiment bato ebele babengi bapesi nga bafélicitation vraiment il faut ozala kaka na courage mo eloko nyonso balakaka malembe nayebi ke vraiment nzambe akosuka kokende liboso na bavie na biso ndenge kao baza kuna bapapi nayebi ke bango nyonso bakosunga vraiment ozwi confirmation mais lelo oyo toyei kolobela ndenge nini toyei kosunga bacongolais diaspora na biso bandeko na ngai nde bozomona awa le Diego Kao na plein cœur d'Oslo na liboso ya prix Nobel de la paix. Pourquoi toponi prix Nobel de la paix? Toyei kosala kimia na moto nyonso toyei kosala bolingo na moto nyonso awa nde topesaka prix tolingi guerre te aba la guerre tozo prêcher l'amour par l'exemple awa nde romona bamama ya poids lokola la princesse Victoria soki andimi masolo oyo yebaki le boss aza très sérieux et puis musala ezomona na amoni bureau amoni série ya musala andimi bana este bandeko na ngai ya baswahili bandeko yangu mwana na bino yeyo bandeko na ngai ya kin bandeko na ngai ya west bandunu mwana na bino yeyo masolo ebandi sikoyo oyo ezalaki kaka ebandeli bino bokasaki nde totiki toka nde tobandi oyo nde tobandi oyo boza komona ezalaki na baessai mais na niveau ya baessai mikolo lokomi na ba 12 000 13 000 vues par jour eza masolo aliseki te bokomona émission wana mais lelo eza masolo ya conteneur yo yebisaki ngai ke ozobwaka biloko pourquoi obwakaka biloko moyen de transport awa conteneur eza te ya kotinda na Afrique ubie Congo awa na Norvège vraiment toza nsima trop ndenge ya kotinda biloko eza très cher et puis moyen otinda biloko ebele eza te yango tozobwaka babilamba basapatu vraiment na pasi na motema ozomona ndenge bandeko kuna bazosouffrir bazotanga ta sapato ya kolata bazotanga elamba me tozokende kobwaka yango vraiment na sepeli mingi na idéologie oyo nango ya kosala conteneur vraiment nasengi merci mingi vraiment merci yo s'appelle Line na bato oyo basoutenir idée oyo bureau ya Congo ya Sika de boss Maurice Premier que je suis votre humble serviteur le Diego Kao de la presse congolaise mutabana masolo bino nyonso na kati ya mulongo na idéologie oyo na solo na communauté congolaise awa na Norvège peut-être masolo wana ekokende mpe na Finlande na Suède na Danemark tobeti boule tobi mais toza na problème ya fret tozobwaka biloko bandeko yango besoin tozobwaka bacongélateur télévision plasme parce que eza déjà ba 5 ans passé tozobwaka bapareil tozobwaka baordinateur mpona nini akombrema na ndako place akotia yango eza te mpona nini toza na moya kotinda yango eza te parce que toza na nord ya Europe fo tokita na baparis mpo totinda tokende mwa mosika totinda mais yango na bino non so mpe tolobi totia konte tosala business mpe loi ezopermettre vraiment nanu te yango tozwi vraiment mbano à travers organisation monene ya bacongolais mpe oyo ezalaka awa na kati ya organisation mosusu kombo na yango Congo Alesaman Congo Alesaman alobi non Maurice Premier na kondimi koede bino kosoutenir bino na bacongolais nyonso oyo baza libre oyo bayebi ke nazalaka na bandeko na ngai na Bukavu na bandeko na ngai na Goma nazalaka bandeko na ngai na Kisangani na kote ya partie ya este bacontacte biso oyo balobi ke nde tozalaka na biso na bandundu tozalaka na biso na Kinshasa tozalaka na biso na Équateur tozalaka na Congo moko biso toyakaka koyebetaka lisolo ya Congo unité na biso ezalaka Congo ezala na est nord sud ezalaka na Congo yango wana le boss Maurice Premier na Congo Alesaman na Seguta le mignonne Gabi Kilima la princesse la Victoria tolobi non topesa opportunité oyo conteneur pour tous conteneur pour tous
Conteneur pour tous. Conteneur pour tous, c'est ça souka na masolo. Conteneur pour tous, c'est ça souka ma papa na masolo idéologie la kisini. Conteneur pour tous, c'est le biboy. Yo ndeko congolais. Yo osana ba bilamba. Tolobi te opesa biso. Bilamba na yo. Yo osana ba biloko na ba congélateur na yo. Yo osakana ba bien na yo ngo sasa bandeko na yo moko. Tolobi te oya okaba. Dabandeko na yo. Mais le baka na kosala nini plate dabandeko na nga peut-être par exemple pour na kati ya Bukavu. Na osana na bandeko na kati ya Kinshasa. Bandeko na nga na Kisangani, bandeko na nga na Bandundu kuna na Bandundu. Na bandeko na nga na Mujimai. Na osala nini pour na sala biloko ebele na zo boaka. Voilà te pesi yo idée conteneur pour tous de la diaspora. Conteneur pour tous c'est la kisini. Tu as vu que conteneur il y a 20 pieds et ils en a 26 bières. Conteneur il y a 40 pieds et ils en a 46 bières. Conteneur il y a 20 pieds ils ont coûté ils sont déjà dans les 55 000 pour la routine d'abord, tina matad. Conteneur il y a 20 pieds ils ont coûté ils sont dans les 40 000 pour la routine Dar es Salaam pour conteneur est. Conteneur à 40 pieds ils ont coûté 60 000 couronnes pour notre na Kisasa. Toyebi yango wana eza business te to ilobi na yoke numéro ya mwana obengi Maurice Premier obengi Seguta les mignonnes obengi la princesse ou bien obengi bandeko mususu ya Congo Alessaman bayamio na téléphone tokutani même na téléphone vous aura musiko lingo ya solo na Skype ozola combien de CBM olobi ki na par exemple na 3 CBM to olobi ki na 4 3 CBM prix à conteneur au na Congo eza autant pays na place de zotina autant place autant to sali calcul to bino puta autant douane eza autant oza na kati stire eza business eza yo mo peside conteneur pour tous ko boka subilo côté sangise ko sala utile pona yo pona bana na yo pona famille na Congo parce na ngo besoin vraiment yango to bi conteneur pour tous souka na idéologie au moins na vraiment na moni masolo eza ya kitoko vraiment eza idée moko ya bien ezo senga vraiment ba congolais baza na ba idée kitoko lokola yo hein omoni vraiment www Congo ya sika ba pesi biso ba idéologie moko ya kitoko ndeko nanga oza na parler bilamba na yo tala na kafe na yo etondi eza ya kotonda na bilamba sala nyonso otinda bilamba kotoyo e okomela ndeko na yo kobanga te ndeko tozala bomoko tolingana eza te yo lata kitoko baninga kuna ba souffrir te il faut kosungana vraiment na sepeli mingi na le grand prêtre na biso awa Maurice Premier le boss azo simba masolo awa tala kaka tayo moko prêtre ozali soki na biso ko ndima te ah na biso yonde oleki bango alors bandeko biso toza vraiment bandeko bolingo to yesimino ke toza site oyo Congo sika na ba idéologie sika biso za bato to kotonga to kobuka te to kobebisa te mais to kotonga weza Congo ya sika suka na idéologie conteneur pour tous na lobi boye ezate ozo kaba mais ozo pesa babola mais ozo pesa ngoka ya yo loko na yo tozo aider comme na Congo pour comme na Congo et l'excité que tozo ba patron yo nde oko diriger yango tozo so conteneur ensemble tozo tia biloko ensemble tozo tinda ensemble na combo ya association ya ba diaspora pour comme et bande kono aider bango ezaki solo ya kosalisa salisa Congo vision salisa Congo lelo ya continuer à comme visionniste salisa Congo tokosalisa Congo na ba idée tokosalisa Congo na polémique te tokosalisa Congo na kofingana te tokosalisa Congo na kopanza te mais na bolingo ndeko congolais na bolingo yango na to na idéologie avec Congo Alessama de Gabi Kilima avec Maurice Premier vision salisa Congo avec la princesse pour lobi que passe maman za la kamasoneza ya kitoko la princesse oyo abande mabila ba émission moko ya kitoko ba émission moko ya propre bo solo la pe bo sepela au moins on est ah vraiment niko mtu wa kufurahi sana leo kwa kuona gizi boss wangu Maurice Premier anapata hii wazo kusema kwamba wandugu wakusanyishe mavazi ili wamepata container kutuma vitu nyumbani. Ni wazo nzuri sana na wewe ndugu ambao uko na ndugu wako huko Goma, Uvira, Bukavu, hata wapi, wewe kama mzigo wako kituma itafika salama. Lakini wewe mwenyewe utaiongoza kusema ile mzigo ifikie yule mtu ambao anamtumia. Vraiment hiyo ni wazo nzuri sana. Karibu sana kila mtu ambaye anakuwa na vitu vya kutuma. Pamoja na wandugu wengine wenyewe uko mbali, tunahitaji kukontakte kama wiko na vitu na wala kuongea mambo mengine. Asante sana. Yango tolobi ke Congo ya sika eza na balangi nyonso bandeko na ngai.
awa ozomona princesse azobeta swahili lingala noske na anglais mpe ezalaka nango toujours toyebi ke eza international site ya gayar ezali te olongola bilamba site ya gayar elakisi te kotiaka bambetu olakisaka bato baporno na mbetu ozoteya te oza nde koboma wana tozolobela yo moko oyebi yo moto otiaka bambetu conseil na yo ebaluki ekomi mabe yo moto ya bambetu yo moto ya bademonstration mbetu ezalaka ndeni lokete ezalaka ndeni wana nde toza nango besoin te toza na besoin ela biso eloko ekosunga congolais yele eloko oyo aider congolais a changer akende liboso yango na Congo ya sika suka na masolo alors moi baoya motema moi bambote kosala yo kitoko pesa bango bambote bayebi ke lelo oyo ozoleka na kati ya vision salisa Congo ya sika suka na masolo alors nabosani te kolobela les alingi café nord de la Norvège bakala te suka na mariage avec la mignonne Seguta Lowa business future est-ce qu'il y a ça yo Lowa business pesa bambote mpona wangi bafilme abitikanga biso mpo bato koma bambota mosantu ok vraiment nazopesa mbote liboso na lek nanga papi mumbili na ideologie ya saper na Canada ye moto azosimba masolo koto etuna o baswahili balataka te botalaka nano bokota na site wana na Facebook ekomona papi mumbili ideologie kitoko nazopesa mbote lisusu na ndeko na nga afandaka na Tosberg Chuchu na mwasi na ye tala mwasi na atonga bilamba na ndenge ya mokito bama puta nyonso nga nalataka ye nde moto atongelaka ngai o Norvège bataere baza te bazali ndeko na ngai luka benga tokolakisa yo place nini okokiko kozwa elamba na yo maputa otongisi yango mpe na epi Chuchu mobali na ye nde moto azosimba masolo kuna na Tosberg azokonza bato kuna ondima te yende mokonzi na bino kuna na Tosberg azokonza bino ok merci vraiment na bato nyonso napesi mbote te bango nyonso napesi bino nyonso mbote mpo nalingaka bino nawapenda sana nyie bote wa mama wa dada wa kaka nawapenda sana karibu sana kuye site yetu www.congoyasika.net le boss Maurice Premier njo mwenye kuna iongoza asante sana nde bozoyoka kaka wana ezali la princesse Victoria boanomona ye chaque jour na baémission bangomona ye chaque jour kolobela éducation bamama bolingo na kati ya ndako boanomona ye chaque jour numéro 9 na biso soki ya mikolo na kati ya Oslo yo ozalaka na Suède soko leli ye ebenga koya soki yo ozalaka na Finlande soko leli ye ebenga koya kosala yo mosala kitoko bafeti na yo bamariage na yo koleka kitoko po oyebi ke Maurice Premier soki na osalaka mosala oyo mpo na besoin vraiment kopousse mais ntango vraiment masolo vraiment ke biso oza bato moko ya babiro kaka ozo comprendre alors la princesse Azawana masolo eza carré une belle femme une belle créature la taillogie masolo ya likolo alors masolo ndenge eza awa nde toyesimi ke conteneur pour tous ezalaki suka na masolo esalemi na ndenge ya lisekite yango wana toyei kobosana te kolobake bandeko nyonso ya communauté congolaise comme DCN ya Papa Tito ndeko Alemokwa Ramazani Pasteur na biso Pasteur Josué vraiment félicitations na mosala boyosala toujours akosangisa ekende liboso na Kilima Gabi Kilima vraiment na kati ya Congo alesama toujours masolo ya liboso na kati ya masolo wana masolo nde eza ya kokoka awa naesaki bino ke soki kaka boza na besoin awa na kati ya Oslo ezaka na mutu moko bokobenga oyo ya telefone ekozala wana bazobenga ye kaka Trésor le Mignon jeune Trésor le Mignon jeune Lowa business future est-ce que yo oza ye Trésor le Mignon jeune Seguta bazobenga mikolo anonyme po asalaka baction ya kobombana ya bien ezosunga bato alors awa tolobeli conteneur bengaka na biso na numéro wana contact na biso ezali Trésor akofungola yo badossier masolo nyonso na ndenge ya lisekite biso baza bata prix Nobel de la paix mbote na bandeko nanga kuna na kati ya mboka ya Suède oyo tozopesa mbote epai ya baprêtre na baprêtresse na biso kuna na kati na Suède Mouli la grande dame étage ya suka toujours Nyota Mapangi ya yo yango wana 5/5 toujours la Pétrasse toujours ya yo wana tozopesa susu mbote epai ya DJ KBG DJ Chichikuchi mbote na yo yango wana Eric Photo sala bango mosala kitoko
Prince Monzale yoka katala yoka kuna donc papa lopango kanga lopango pesa biso lifungola to fungola papa lopango vraiment Prince Monzale. Alors tozo pesa so mbote pa ya DJ Balele tozo pesa mbote pa ya Casquito tozo sala vraiment réclame bazo c'est là tozo benga o kala mingi te pona koyeba ndeno koyamba 50 jeunes na kati ya Norvège bazoya na kati ya Stockholm 50 jeunes. Est-ce que vous koyamba bango? Est-ce que masolo les 30 bondimi yango boza organiser ndenge nini? Na kobosa na te kopesa maman Pauline Loboko na kati ya maison Akuna Matata TKL Production Akuna Matata. Donc nous sommes maman Louise ya yo ngwana musale kende kaka liboso si teza ya kotelema Diego Kawasala qui s'habille musala tika kende liboso. Alors tolobi toujours café noir de la Norvège ba petna nga so Oslo petit Daddy na peso ba mbote Daddy vraiment Daniko Daddy na peso ba mbote na pesi ba mbote na ba jeune nyoso kai kebi mbote na yo papi kanda ba mbote na ba vie bo ba mbote na bino surtout les Morino congolais kabiki na ba mbote na yo. Alors masolo wana surtout soloba et continuer et puis tozoya. Alors mon ya souke za nini poya conteneur ya ba maman conteneur ya ba congolais. Ah vraiment idée wana eza idée kitoko vraiment naza d'accord na idée wana. Ba maman vraiment il faut pesa bilamba boya na biloko boza nango na ba palais. Totindela bato kuna na mboka. Wana vraiment ata bande kona bike bazui koli wana bakosepela eza malamu vraiment eza idée ya bien. Omoni eloko Congo ale samene esali biso eloko ya kitoko. Po biso moko na makasi na biso koko kusala ngote mais association wana Congo ale samene esungi biso pona kosala eloko wana eza idée ya malamu. Toningi siko bino pe ozana ba idée ya bien makambo ya kitoko boya pene na biso to sangana to sala bisika elongo moko. Vraiment merci. Si tu votes yo et puis tu votes numéro 9 na biso yeyo. Numéro 9 na biso yeyo. Congo ya sika soko yé. Ngurusu akonata otaki Maurice Premier akotaka kayo. Oya banga kate aza toujours na esprit ya bolingo. Ya discipline po afinga kate aza aye kotonga nde. Congo ya sika na bato Batasika. Congo ya sika na bato Yasika. Batakala tobwaki. Oh Congo ya sika na bato Yasika. Ah Batasika biso to sala biso to former ozo kende to zo former. Oyo numéro 9 na biso komona manga danze na kata idéologie to boya kana mbeto wala saka bato babalola ka ndenge nini bana mike bazotala yo tika masolo wana yo tika yo mozo comprendre tika masolo wana. Donc yo pe longolaka tika masolo ko longola po kala mingi te to ko take yo yo sima to ko katango. Donc Maurice Premier alobi keba parce que l'idéologie est changée. Alors conteneur pour tous numéro ezawana menga aux explications tous les c'est quand tout le monde on a fait l'ordre les présidents tout Dieu Chériken Bengouli et Tadjasuka Yves Bouy les grands journalistes Serbo Mawana les Finlandais Montré Mayaguet Mongier Nanda Fiber à Stockholm DJ Moyen Papa Gas et Mouni Mouni à Finlande encore Casquito le jeune patron aussi Papomo et Asika il y a des grands boss Maurice Premier allez couper allez couper